ngana sa mwasi ngana tinda te yo tinda. Oh non, awa na poto te wana mboka Afrika awa te. Donc wana ba pavo bozana erreur, da bozana erreur moko munene. Yango penza na ndimi bino tena nakamba boso sala. Maka mususu ezaka o mobali aya abengi si mwasi puis mwasi yango ye mwasi atindi deja mutuka. Mobali abengi senda na tindi mutuka te wana peza malamu te. Po mobali abengi si yo na natindi mutuka te yo mwasi yo na famille mobali bakubengo ni numba te mbongo yo tindile mutuka zila ngwapi. Seko ozo sala ozo kene ko teka kana libanda po tina mbongo wana o sombela mutuka tina nini. Mais natango pe famille mobali ba yo ke me valeur na yo pe yaki mwasi sili yango moni mabala mingi panzani. Basi mususu ba famille ya mobali esimba kasutu pona ni ba biloko abo izole kana poto. Ozo mona. Donc eza malamu te pe ozo tina mbongo mutu elingo ba moi secret moko zole ka wana mobali ayebi mbongo zo kotsa te wana eza libala te. Ponga iko ndenge na za mobali nanga kutuko atuna nga combien za na banque. Jamais ayeba même combien za na banque te. Ngane mona yebisa ka mbongo eza kingati. Même numéro ya carte ya kokene ozambongo na machine. Chaque fois alors na bossa ne pesa na numéro. Secret za te makamunyoso eza penza donc eko makabali kute donc nyose to sala ka donc ela ndenge ya donc kitala tala ezo mona mais mabala mingi nazo mona ezo sala pona nini ki ba ki secret tonda na kati wana eza mabala te mais libala fo mon secret ezala te nde mabala monike ti lelo evandi na kimia et puis mabala na ba plus ke ba mbule pusani fale mabala wana eko mapenda mabala moko ya kitoko. Mais biso toza boye basuki apembe toza to yaka na poto basuki apembe ezala tozaka na ngote mais ba tozo ka komi l'accès ko la bana mike mais bible pa lobi suki apembe ezo ko pesa batu mutu soka monike suki apembe bimi ba mono pe oza penza conseil mutu pa yoki conseil na yo ayoki ke ba moni oza basuki apembe mais ba préfère ba ke ko ba conseil jeune garçon et niko ba mutu no eza na problème donc 50-50 encore une fois na lobby ezali na ndenge ya poto awa makama 50-50 wana eza bien te. Donc moi soko tsaka 50 mobala ko tsaka 50 nyos evanda na mesa compte ya moi ezala te ko compte na ngai compte mbali wana na libala ezala kate wana eza libala ya kimfonsoni wana mais libala pendo to bengi libala bo sembo na ndenga moko na libala na ngai makama secret wana ezate mobala compte na ngai mobala na kutukutu biloko nyos presque na kombo na ngai. Pozo na kosala ba faire ali bakomi ko landela yo après fa tene na komba mwasi mais na lobi teke lokola tie biloko nyonso na komba na loba ke ya ngai ke ba ko tuta tolo oko sala repo tutu tola ngope motema ngope okufi cardiaque ko isio donc faut to sala attention biloko mokili oto kutaki yango to kotika yango tozo wela nini pa parcelo pa mama kuna si atongisi mwasi mobali nana tongise oyo nini ozo ko teka ka yango parcelle bo moi c'est na bali fobo yoka toko tsomba na nani soki toko tsomba na Kinshasa toko tsomba tana na ba village il faut yeba na ke boy mais ezala teke lupango moi c'est asa sombi mobile sombi te wana ezali libala ya kimfonsoni wana ezali libala ya bore ya tinate donc moi c'est na mobile makamno même si mobile moi si bo uti na Congo te mobile ya moi c'est asa congolaise ou bien mobile asa congolais yo zambuko donc bo yokani soki moi bon c'est na bobo décider lokola ngana zam congolais moi c'est na ngasa soki angolaise ou bien moi c'est na ngasa bo yokani mama to sala nini ngana moni ana oleto somba na Congo to somba na Luanda bozu bo décider kaka bo ezate ko pona sombi na Luanda non na kubenga na ye lokola ngana za congolaise na bien na za angolaise na somi na Luanda Luanda za mboka na ngati yo za Congo kozonga na Congo wana eza et puis tous ces pays isiba tous ces pays ça to futa kango avato kufa to futa kango do futo banga biloko nyonso wana to banga yango eza malamu te donc 50-50 na encore na lobby encore une fois nazo wa na Amerique makama 50-50 ezala te nazo ba 50-50 na ndenga Afrique ke photo bimisa mbongo totina na Afrique makama injustice ezala te pona nini yo chef andako tata yo mtu osa chef andako bimisa mbongo ke pa mama ako so 100 ngai famille ngo ezo 500 wana eza malamu te donc soki 500 kolede côté so 500 nde bongo bien makambo pe likambo briske yeli mino mama kingandi kuna abeli kuna wana makama 50-50 eza lisusu te oyo soki na kota mobali na mama mobali abeli mama mobali wana priorité na ye
bosali na ba facture na bino oyo etikali to tikali na 50 tozwa 50 oyo totina ba mama nde bongo ezalaka bozosala boye makambo mpe kotambolaka na kimia nyonso makambo kisongi meme misemeki aye kotia kisongi ekosimba te ozomona nga kutu ba kisongi wana nga mobali na nga nde na tondo ndiye nde penda pire mutu na nga tosololaka penza nga nazala nga na tanda benga moninga te ko ebi yindi kuna mobali na nga nde donc totonga kasom to buki totongi toseki kona sana na confiance mutu te na ebiso likambo ale lobi eyokani kuna me mobali na nga même si na lobi akona ko lobango na nani do pire masala nga nde mobali na ngai do ba camarade na sana na confiance na camarade to famille semeki ko ozwa pe abimisa nga lobi yango et puis makamba ko aider oyo bagi to ko sisa ba pasi na bango te pona na mona na nga mutu te ke asilisa ba pasi bande ko news mais ba millionnaire baso ko même ko sisa ba pasi te bongo ngai na fimo na swaka nde na ko sisa ba pasi bande ko ezaka ba gift donc ba cadeau ka ko to pesa ka bango to zui to pesi bango pombongo po ko tinda bango lobi do ba fingi yo osala kanini osala rien famille yo na famille no bazo kanta si akipaka famille mobali na yeti famille mwasi mobali bazo bani akipaka famille mwasi na yeti mais bino moko bayebi motema na bino eza kofunga nini bozo sala mais bazo ko loba mabe pona bino ke bozo sala rien nini yango bozo sala mais boyebi pasi bozo mona pona kotinda bango mbe bazo finga bino bon si mama batandenga na kena okufa likona bango d'abord ndaku na yo nando na poto foye bake bana na yo bazana kimia ba facture na yo futami eza na kimia nde bongo ndo okanisa bato ya Afrique eza obligatoire te eza nde ba cadeau ka to pesa bango ba parents na biso ba bebe bi foto songa bango oui wana to yebike ba mama fo ba sala provision to yebike na kotinda sana mama na ngai na tindi sana bokilo na mama mbonga un mois yango yo bolia nde bongo esala mais ba pasa bande koko muta kosa bino te to ko ko sirsa bango te po bande kango pe sana mabala na bango bazana kima mabala na bango ngana yako bisa mbali bana ngapo na ni bande kwa la ninga na sima no ekoki ko sala mate donc yango kala na so continue ko landa 50 na lobi na poto ezali malamu te vérité fo ezana kata libala makamba nswekela ezala te donc Afrique 50 makamba justice ezala te pona ni ngamu na bengisa yo lo bengisa bongo lo bengisa na yako la ba pongi singa pe na sala kati donc mama igeti na zongi la maloba merci beaucoup mama na biso ani motema ya papa Zambwana Oniati olobi likamba motuya esengeli vraiment ke ba mibali na biso ba zonga na kati ya droit chemin likambo etali kosunga famille ya mwasi kosunga famille ya mobali nde mama na biso ani alobi esengeli to sunga bango biso mibale likambo na somo komona mibali na biso apoto akangami na carte bancaire akangami nango pini kodi mama oyebite mbongo provision azo poser na table epesa meli mobala libala kosimba carte ya banque te kala exemple mama na biso ani ye motako kamba asimba yango kitoko solo kuluso yeba kaka information yo mobali osimbi carte à travers émission libala bosembele na butu zongisa na maboko ya mwasi ozana mayele mabe papa yo simba carte papa na biso prix de vite etambo na ndi explication ezali kolekana esika somo yo mobali osimbi carte mama ya mwasi abengi papa prise vite pesa ta mwa dese kende kuna na ana ngote mais ozana carte na maboko papa na ngai ndenge nini mwasa ko yoke esengo yango moni ba meme bele ba komi kolemba akoti na cuisine espèce échanger moyen na fumba bala mali te mona fumba eleki mafuta bele aleki na chambre kuna kangi elongi pamba te mama na edesa azwa kite papa prise vite pesa ye carte makambo etambo na kitoko boto papa vous la parole. Merci mama Iget na pesi mbote mingi na batunyo so bana kata conférence toza mebele bon en tout cas vraiment nakoloba ke pasi ya Afrique eye kotia pe pasi mingi na kati na mabala na kati ya poto pasi ya Afrique ekaboli pe mabala mingi na kati ya poto e pesi ba mibali baner e bukisi ba mibali mi Congo e vandisi mibali na ndaku bakoka suko sala te e vandisi pe basi na bandaku oyo bakokili su makambu te et longoli pe mabota na kati ya basi pona kusala misala makasi donc vraiment eza grand défi ya kusakana te alors que en Afrique pe bango bazo lancer biso ba défi tango nyonso kenda kala sali 20 ans sala kané lokote vraiment soki ezaki ngamu na kendaki mbelenga na osala quelque chose vraiment ndeko wana azo sala lokote vraiment
qu'ils viennent ici, qu'ils viennent voir. Baya kotala misala ya poto ndenge ezalaka ndenge bato bazo souffrir. Elobi na mon papa odon. Ba makambo to monaka awa. Na tango hiver. Mo yezo pela tango mususu ozo mona vraiment ozana kati ya karo ozo kemba. Mais tolanda nyonso wana te. Alors tozo yeba que pasi eza en Afrique. 50-50, ceux qui te relobela on a sens que ceux qui ont aidé pas à moi si aider pas na yo, c'est-à-dire que ceux qui yo moi si au lingi ba salaka et pas na yo kanisa rapeke pas mobali pe fo ba salaka, donc vice versa. So to lobela 50-50 na sens wana biso prix de vite to sili balettre sili ko kweya pamba te motuna maiketa tuna kioke mobali asimba kakateli mobala bosembo po ete carte sengene kama wana mama mibalo bakolanda emiso basimba bakarte yo lobili mpona bango lelo po bapesa bakarte na bapini kone na bamama papa privé prix de vite ebota vous la parole sembola bapesa to bapesa te à vous la parole. Oui mama iget na sepeli motuna no eza malamu mais oyebi ke bande mission bandi batu balobi tinga na ekoloba sikoyo nyonso eleki nga na lobi yango te yango moni nga na bandi nanu ne bandeli na banda pe na loba pe o yangai parce que eza vraiment ko dépendre na mobali selon ndenge bazo vivre na mwasi boyokani eloko liboso yango moni nga bandi nanu wana mais pona o etali likambo ya carte pona okata na mukuse soki boyokani mwasi na mobali eza na kati ya ndako eloko liboso nanu yango wana ya mibale kotala nanu ba moyen na bino mwasi asalaka mobali asalaka c'est-à-dire bo sali na budget na bino botali ba moyen oyo bino boza nango est-ce que na koki ko confier yango pa mwasi na ngai po a gérer yango otali na habitude ya mwasi est-ce que soki na kopesa mwasi na ngai carte na numéro secret est-ce que mwasi na ngai za lokoso akendaka na yeso ka moni n'importe quoi na nzela sombaka bien ayeba ko gérer mbongo malamu voilà donc soko za na mwasi ya malamu oyo aza vraiment na sagesse azo yeba ndenge nini bozo mene vie na bino na kata foyer ayebi ko gérer mbongo oui confier ye yango pesa ye carte pesa ye numéro secret yo ko kipete talela ye soko za na confiance mais soko yebi ke mwasi na yo aza touche à tout ake ya na libanda asombi eloko oye kutu donc eza na ngona tina ta somba ta muso azalaka nango déjà mais bilula lula vraiment il faut pas te confier il faut pas que pesa confiance na babasi ya lolenge wana pona ngai na yebite mutamtu azo pesa opinion na ye mais moi so azama yele oya yebi ke eloko ngana zana ngo déjà ta 3 ou 4 na tina te so na kena somba ngo lisusu alors ayebi ko gérer mbongo malamu vraiment pourquoi pas au confier ye carte ye a gérer mbongo parce que ce amour ezali okoko sala yango ezala ngo mabete mais likambo ya 50-50 ngana zotale la ngote na sens que soki sanza oyo to pesi 1000 pa na biso et sanzo ekoya pe to pesa 1000 pa ya mwasi te na otale la ngona sens que donc o aider pa ya mwasi et pa na yo pe mobali o aider donc il faut ezalaka vice versa toloba ezate ke o total la côté moko côté na mobali et pa ya mwasi na zotala te wana eza bolingo te donc il faut ezalaka et pa na ngai tango na zo sala il faut sala rapé par mwasi voilà atako to mwasi azo sala te mais na kotala kaka mwa muke o nazo zwa tango nazo sala pa na ngai kota famille na ngai il faut pena tala kota mwasi na ngai voilà mais soki siko boza na bino na ba moyen boyoka ni ezali omoni ke o se confier pa ya mwasi na yo olobi ke bon voilà mbongo yango mwasi paza mayele azotala sanzo yo ngai na pesa ki mbongo pa famille na ngai tango bozo solola mobali akoloba talanga na zwaki telefone wa makambo ekwelinga yangoyo kuna bazo lela bazo telefonenga kotungisa olobini mwasi akoloba te problème ya te na kobimisa 300 € na kopesa omoni ezaka likambo boyokani mais siko soki boyokani ezali te mobali azomona kaka ke ye aza patron na kati ya ndako ye fois zwa charge nyonso tout na maboko yo siko dépendre kaka na ye tango nyonso wana nde eza malamu te parce que soki bobalani mwasi ta mobali bokomi mutu moko donc il faut boyokani ezala voilà si kanga na zali donc 50-50 ezali mabe na sens que yo otala kaka ke yo mwasi olobi ke mobali lokola ngai na yo tinda ki 50 pa na bino nga pe funa tinda 50 te na sens wana te c'est-à-dire o aider pa na bino o aider pe pa mwasi voilà si kanga na zali yango wana